sika eye ya kitoko eye batoto ya Katanga batoto ya Lubumbashi Gersh biashara aye na makambo ya sika makambo ya moto makambo ya kilikili kande tobetaka lisolo awa mituka nde mituka ozana posa osomba mutuka kande boyebi benga Gersh biashara bisika mituka ya kalite ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali kande na yebisaka bino toujours et encore ebele ya batu batekaka mituka ebele ya batu batekaka kalite te mais muke kaka ne batekaka kalite chez Gershom biashara c'est la qualité kande boyebi bandeko nanga ba mituka ya sika ba mituka ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso soki omati na mutuka oyo yo moko osepeli soki omati na mutuka oyo yo moko oyoki yoka gu tala soin tala sebene mituka kitoko o wapi numero na biso yango wana ozana besoin ya mutuka ozana besoin osomba camion na yo osomba taxi na yo osomba Dubai na yo osomba rosa ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gersh biashara kuna qualité kuna biloko ya kitoko kuna biloko ya mafuta kande bomona awa Gersh biashara Tokos Gersh biashara c'est la qualité Gersh biashara bisika masolo ya kitoko makambo Kevin Sydney la famille bobengela biso nanu Kevin yango aza wapi comédien Kevin s'il vous plaît bobenga ye nanu botagele ye nanu aya komiyoka po awa makambo na ye ezali epa na biso bandeko nanga to épargnaka moto te soki ma dossier na yo ebimi soki makambo na yo ebimi en tout cas tokoya toujours na pete nyonso wana ezalaka mosala na biso bobengelanga Kevin la famille Kevin likambo nini papa nokwa bana tosali yo nini biso communauté congolaise tosali yo nini tosali penza yo nini yango lifuti olingo futa biso yaya nini yango ya mabe o biso tosali yo na Congo na biso tokanisaka na biso ke non makambo nyonso na yo etambolaka bien nzoka oza pe na ba dossier yaya nzoka oza pe na ba makambo yango siko yango elinge bomisa yo yango elinge pesa yo stress yango penza ekomi kozangisa yo pongi na kimia ya vie Kevin tosali yo nini soki likambo ezali loba kambala moko soki penza likambo ezali loba balobaka kaka on ne sait jamais mosusu soki olobi omona pe température omona pe nini ba réaction mosusu kozala bien ke soki obombi eye kobima yango komika ba susi po yebi ke kala te ezobima na poisa omoni ane ya 2026 zelaka na yebisa yo nzamba zo épargner mutu te na ane o ya 2026 soki ozalaka defa pedula yebake awa na 2026 ekobima soki ozalaka pe lele na 2026 awa nzamba zo tia nyonso na poisa soki ozalaka ndumba ba video kobima nango na poisa ane ya 2026 eza ane moko ya ba vérité na ba secret nyonso na poisa la famille toyaki kolala ka kolamuka bandeko nanga na makambo na yebi te na banda wapi makambo yango ya Kevin la famille esalinga pesinga mwa basusi ya makasi nayoki pasi o penza balobaka pasi nayoki penza pasi komona Kevin ndenge azokolaka edikuka boye koya kolala kolamuka na ba dossier minene Kevin na yo pe na makambo boye yo po okoti bato mosusu na kilelo o bato ebele bakomi kobanga la famille touti kolanda biso nyonso liwa ya Louison après liwa ya Louison badeko nanga kande toza na matanga toya komona makambo ya Kevin pe Kevin akomi banga dépression matakita Kevin après kokufa ya Louison
toye komona kana ba stati na ye aye kokoma dépression ebomaka. Botika kotia bato na ba dépression atie na mwa nzemba kolila alobi dépression ezoboma ye. La famille. Dépression botuna nga dépression ya nini? Po matière na esi ekoti. Boyebi ka makambo oyo Luison azokufela. Yango makambo pe Kevin aza nango. Eza na ba rumeur ngana on a vu ba vidéo wana te. Mais eza déjà na ba rumeur oyo ezotambola ke ba vidéo na ye ezali ya ki defa. Biso nyonso toyebi comédien na biso Kevin azalaka mobali. Azalaka mwana mwasi te. Mais il paraît que Yepe akoma pedula. Il paraît. Na ye ko confirmer te. Po batu o bazana ba vidéo na ye balobi mama Étoiline azalaka mwasi. Ba pesi biso ba précision balobi ba vidéo na ye ezali. Bomoni ezana ba série moko banungu ebimaki ya makasi ke Kevin azalaka defa, Kevin aza defa, Kevin aza pedula. Yango toyaki komona Kevin akomaki kosala ba vidéo na Karine ya Mado. Je suis sûre et certaine que la plupart à bato bako se rappeler. Kevin asala ba vidéo na ya Mado. Akomaki kosala kutuna ba vidéo ya kosala neti azo proposa ka ya Mado basala libala. Omona ya Mado pe andimi. Bino moko boyebi ya Mado comédien na biso aza comédien moko ye alingaka na ye buzz. Alingaka toujours alata miniature ye bepenza soki totie miniature ya Mado asepelaka. Azalaka neti ba comédien mosusu o bazalaka bibanga banga ye penza alingaka. Botia ye na miniature. Alors yango bomona ki Kevin akomaki kosala ba vidéo ya makasi na Karine bakendaka na piscine bakendaka kosokola bato ebele bazolobaka Kevin Karine wana aza akoki kobota yo Karine wana aza mukolo bakoki kozala mwasi na mobali te na Karine tomona biso nyonso tolanda biso nyonso omona ka Kevin arepondraka na ye te ye zalaka likambo nyonso omona kaka na kobengisa mama de la paix ya zalaka na ye fils à maman. Donc soki likambo omona ka komi ko mentionner kombo mama na bango po ayebi ke mama na bango abundaka. Je m'excuse, mama na bango asala judo. Siko ye akokende koluka makambu na suka akoya kobenga mama na bango akende kobunda. Po mama na bango asala judo. Eza bongo. Alors, tomona biso nyonso ba vidéo ya Kevin. Mona zoke ezalaki ba vidéo moko ayaki na ye ko camoufler. Na ndenge eza boye. Selon ba information ba pesi biso, Kevin akomi kobanga. Ba vidéo ya Luison. Biso nyonso toyebi parcours, toyebi makambo ya Luison pona bandeko mosusu o bayebi te. Luison eloko ememi ye lelo. Eza souci ya nini? Luison azalaki defa na kala. Asala ba vidéo moko na mobali na ya mobali. Ye mobali na mobali na ya mobali. Sikoyo ba vidéo wana il paraît que ex na ye wana ya mobali apanzaki yango tango amonaki ke Luison a changé apesi bomoi na ye pa ya Nzambe likolo nango Luison aza na mwasi atie pe zemi. Yango siko garçon wana ayaki ko partager ba vidéo epa ya ba TikToker na ba TikTokeuse. Siko bato wana bazwaki matière bakomaki ko salela Luison ba chantage. Soki opesi biso 3000 € te tokopanza ba vidéo na yo. Alors ekomaki ko bangisa Luison. Yango ememi Luison na liwa. Eza bongo. Sikoyo la famille. Tango ye Kevin aye koyoka makambo wana. Nde Kevin pe de son côté akomi ko banga. Pourquoi? Parce que mutu na ye o babando bimana ye. Selon ba explication ba pesi biso la famille. Ye pe mutu wana ayebisaki eke soki kako meki ko boyanga. Ba video yanga na yo eko panzana. Ba video yanga na yo eko bima sur les réseaux sociaux. Yango ekomi ko bangisa lelo Kevin. Kevin akomi déjà kokoma ba message pona ex, pona chéri na ye mobali na ye amona ke soki kaka na meki ko panza ba video oyo na koki ko bomisa Kevin. La famille.
yango ba message ebele Kevin akomi kokomela biso yango kolela mingi na ba réseaux sociaux Kevin akomi kosala. Kevin na pesa oka conseil hein en tant que yaya naza yaya na pesa o conseil naza pe mama conseil na opesa yo hein ezala vrai yo soki omoni Kevin ekipe ya kidefa kipedula eza nango bien pona yo. It's up to you. Ezo dépendre na yo moko kaka na yo na nzambe. Mais soki omoni ke vie wana eza bien te, ozozwaka nde ba tentation, eza na ba makambo molimo. Senga prière oleka na délivrance. Ekozala malamu. Ke osala makambo moko boye, okomi kobanga ke lelo soki ebimi, lelo soki sali boye na kozali millier. Eza bien te. Et puis eloko kotia na mutu papa longola stress biloko mokili soki osala yango par ignorance ata soki ebimi tokoya kosalela yango ba analyse tokoya batu bakoya kofinga parce que nga na fingaka na nga te batu bakoya kofinga bakoya kosabola yo mais ekoleka oya kolata stress te ke non olinga oya komiboma pona batu ya mokili o makambo balobaka yango ekoya kobomisa yo pona biloko ya mokili o batu bayaka balobi et puis lobi to changer page yango yo lingi oya komiboma yaya bate la vie hein mama de la paix aza na besoin na yo hein bate la vie penza hein bate la vie ba stress mosusu balataka ngo te hein ba stress mosusu bamonelaka ngo ka musika olobi o na nzoto na nga te na makanisi pe na nga te na boyi ba stress mosusu ya sika eye ya kitoko eye batoto ya Katanga batoto ya Lubumbashi Gersh biashara aye na makambo ya sika makambo ya moto makambo ya kilikili kande tobetaka lisolo awa mituka nde mituka ozana posa osomba mutuka kande boyebi benga Gersh biashara bisika mituka ya kalite ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali kande na yebisaka bino toujours et encore ebele ya batu batekaka mituka ebele ya batu batekaka kalite te mais muke kaka ne batekaka kalite chez Gershom biashara c'est la qualité hein kande boyebi bandeko nanga ba mituka ya sika ba mituka ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso soki omati na mutuka oyo yo moko osepeli soki omati na mutuka oyo yo moko oyoki yoka gu tala soin tala sebene mituka kitoko o wapi hein numéro na biso yango wana ozana besoin ya mutuka ozana besoin osomba camion na yo osomba taxi na yo osomba Dubai na yo osomba rosa ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gersh biashara kuna qualité kuna biloko ya kitoko kuna biloko ya mafuta kande bomona awa Gersh biashara Tokos Gersh biashara c'est la qualité Gersh biashara bisika masolo ya kitoko makambo Kevin Sydney hein la famille bobengela biso nanu Kevin yango aza wapi comédien Kevin s'il vous plaît bobenga ye nanu botagele ye nanu aya komiyoka po awa makambo na ye ezali epa na biso bandeko na nga to épargnaka moto te soki ma dossier na yo ebimi soki makambo na yo ebimi en tout cas tokoya toujours na pete nyonso wana ezalaka mosala na biso bobengela nga Kevin la famille Kevin likambo nini papa noko bana tosali yo nini biso communauté congolaise tosali yo nini tosali penza yo nini yango lifuti olingo futa biso yaya nini yango ya mabe o biso tosali yo na Congo na biso tokanisaka na biso ke non makambo nyonso na yo etambolaka bien nzoka oza pe na ba dossier yaya nzoka oza pe na ba makambo yango siko yango elinge bomisa yo yango elinge pesa yo stress
yango penza ekomi kozangisa yo pongi na kimia ya vie. Kevin, tosali yo nini? Soki likambo ezali loba kambala moko. Soki penza likambo ezali loba balobaka kaka on sait jamais. Mosusu soki olobi omona pe température, omona pe nini ba réaction mosusu kozala bien ke soki obombi eye kobima. Yango komika ba souci po yebi ke kala te ezobima na poisa. Omoni ane 2026 zelaka na yebisa yo. Nzamba zo épargner mutu te na ane o ya 2026. Soki ozalaka defa pedula yeba ke awa na 2026 ekobima. Soki ozalaka pe lele na 2026 awa nzamba zo tia nyonso na poisa. Soki ozalaka ndumba ba video kobima nango na poisa. Année à 2026 eza année moko ya ba vérité na ba secret nyonso na poisa la famille. Toyaki kolala ka kolamuka bandeko nanga na makambo na yebite na banda wapi. Makambo yango ya Kevin la famille esalinga pesinga mwa ba souci ya makasi. Naoki pasi o penza balobaka pasi. Naoki penza pasi. Komona Kevin ndenga zokolaka ediku ka boye koya kolala kolamuka na ba dossier minene. Kevin na yo pe na makambo boyo po koti. Batu mosusu na kilelo o batu ebele bakomi kobanga. Bakomi kobanga. La famille touti kolanda biso nyonso liwa ya Louison. Après liwa ya Louison badeko nanga kande toza na matanga toya komona makambo ya Kevin pe Kevin akomi bibanga banga dépression matakita. Kevin après kokufa ya Louison toye komona kana ba statut na ye aye kokoma dépression ebomaka. Botika kotia batu na ba dépression atie na mwanzemba kolila alobi dépression ezoboma ye. La famille dépression botu nanga dépression ya nini po matière na esi ekoti. Boyebi ka makambo oyo Louison azokufela yango makambo pe Kevin aza nango. Eza na ba rumeur ngana on a vu ba vidéo wana te. Mais eza déjà na bande rumeur oyo ezotambola ke ba vidéo na ye ezali ya ki defa. Biso nyonso toyebi comédien na biso Kevin azalaka mobali. Azalaka mwana mwasi te. Mais il paraît que yepe akoma pedula. Il paraît. Na ye ko confirmer te. Po batu o bazana ba vidéo na ye balobi mama Étoiline azalaka mwasi. Ba pesi biso ba précision balobi ba vidéo na ye ezali. Bomoni ezana ba série moko banungu ebimaki ya makasi ke Kevin azalaka defa Kevin aza defa Kevin aza pedula. Yango toyaki komona Kevin akomaki kosala ba vidéo na Karine ya Mado. Je suis sûre et certaine que la plupart à bato bako se rappeler. Kevin asala ba vidéo na ya Mado akomaki kosala kutona ba vidéo ya kosala neti azo proposa ka ya Mado basala libala. Omona ya Mado pe andimi. Bino moko boyebi ya Mado comédien na biso aza comédien moko ye alingaka na ye buzz. Alingaka toujours alata miniature ye penza soki totie miniature ya Mado asepelaka. Azalaka neti ba comédien mosusu o bazalaka bibanga banga ye penza alingaka. Botia ye na miniature. Alors yango bomona ki Kevin akomaki kosala ba vidéo ya makasi na Karine bakendaka na piscine bakendaka kosokola batu ebele bazolobaka Kevin Karine wana aza akoki kobota yo Karine wana aza mukolo bakoki kozala mwasi na mobali te na Karine tomona biso nyonso tolanda biso nyonso omona ka Kevin arepondraka na ye te ye zalaka likambo nyonso omona kaka na kobengisa mama de la paix ya zalaka na ye fils à maman. Donc soki likambo omona ka komi komentionner kombo mama na bango po ayebi ke mama na bango abundaka. Je m'excuse, mama na bango asala judo. Siko ye akokende koluka makambu na suka akoya kobenga mama na bango akende kobunda. Po mama na bango asala judo. Eza bongo. Alors, tomona biso nyonso ba vidéo ya Kevin. Tomona zoke ezalaki ba vidéo moko ayaki na ye ko camoufler. Na ndenge eza boye
selon ba information ba pesi biso Kevin akomi kobanga ba video ya Louison. Biso nyonso toyebi parcours, toyebi makambo ya Louison pona bandeko mosusu o bayebi te. Louison eloko ememi ye lelo eza souci ya nini. Louison azalaki defa na kala asala ba video moko na mobali na ya mobali, ye mobali na mobali na ya mobali. Sikoyo ba video wana il paraît que ex na ye wana ya mobali apanzaki yango tango amonaki ke Louison a changé apesi bomoi na ye pa ya nzambe. Likolo nango Louison aza na mwasi atie pe zemi. Yango siko garçon wana ayaki ko partager ba video epa ya ba tiktokeur na ba tiktokeuse. Siko bato wana bazwaki matière bakomaki ko salela Louison ba chantage. Oh soki opesi biso 3000 € te tokopanza ba video na yo. Alors ekomaki ko bangisa Louison. Yango ememi Louison na liwa. Eza bongo. Sikoyo la famille. Tango ye Kevin aye koyoka makambo wana. Nde Kevin pe de son côté akomi kobanga. Pourquoi? Parce que mutu na ye o babando bimana ye selon ba explication ba pesi biso la famille. Ye pe mutu wana ayebisaki eke soki kako meki koboyanga ba video yanga na yo ekopanzana. Ba video nanga yanga na yo ekobima sur les réseaux sociaux. Yango ekomi kobangisa lelo Kevin. Kevin akomi déjà kokoma ba message pona ex, pona chéri na ye mobali na ye amona ke soki kaka na meki kopanza ba video oyo nakoki kobomisa Kevin. La famille. Yango ba message ebele Kevin akomi kokomela biso. Yango kolela mingi na ba réseaux sociaux Kevin akomi kosala. Kevin na pesa oka conseil en tant que yaya. Naza yaya. Na pesa o conseil. Naza pe mama. Conseil na opesa yo eza kezala vrai yo. Soko moni Kevin ekipe ya ki defa ki pedula eza na ngo bien pona yo. It's up to you. Ezo dépendre na yo moko kaka na yo na nzambe. Mais soko moni ke vi wana eza bien te. Ozo zwaka nde ba tentation. Eza na ba makambo molimo. Senga prière. Oleka na délivrance. Ekozala malamu. Ke osala makambo moko boye okomi kobanga ke lelo soki ebimi lelo soki sali boye na kozali millier. Eza bien te. Et puis eloko kotia na mutu papa longola stress biloko mokili soki osala yango par ignorance ata soki ebimi tokoya kosalela yango ba analyse tokoya batu bakoya kofinga parce que nga na finga kana ngate batu bakoya kofinga bakoya kosabola yo mais ekoleka oya kolata stress te ke non olinga oya komiboma pona batu mokili o makambo balobaka yango ekoya kobomisa yo pona biloko mokili o batu bayaka balobi et puis lobi to changer page yango yo lingi oya komiboma yaya bate la vie mama de la paix azana besoin na yo bate la vie penza bate la vie ba stress mosusu balata kango te ba stress mosusu bamonela kango ka musika olobi o na nzoto na ngate na makanisi pe na ngate na boyi ba stress mosusu ya sika eye ya kitoko eye batoto ya Katanga batoto ya Lubumbashi Gersh biashara aye na makambo ya sika makambo ya moto makambo ya kilikili kande tobetaka lisolo awa mituka nde mituka ozana posa osomba mutuka kande boyebi benga Gersh biashara bisika mituka ya kalite ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali kande na yebisaka bino toujours et encore ebele ya batu batekaka mituka ebele ya batu batekaka kalite te mais muke kaka ne batekaka kalite chez Gershom Biashara c'est la
qualité. Ah, kande boyebi bandeko nanga, ba mituka ya sika, ba mituka ya kitoko, ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso. Soki omati na mutuka oyo yo moko osepeli, soki omati na mutuka oyo yo moko oyoki yoka gu, tala soin, tala sebene, mituka kitoko o wapi. Ah, numéro na biso yango wana, ozana besoin ya mutuka, ozana besoin osomba camion na yo, osomba taxi na yo, osomba Dubai na yo, osomba Rosa, ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gersh Biashara. Kuna qualité, kuna biloko ya kitoko, kuna biloko ya mafuta. Kande bomona awa Gersh Biashara Tokos. Gersh Biashara, c'est la qualité. Gersh Biashara, bisika masolo ya kitoko